pasi yo tunakiteli bozopesa motema ye Congo Winner sabone bozabone ebele bokozwa nde banews ya kitoko na baartiste na bino epai ya mama Sara Kabundi ye vene mede mama Sara vene mede Eric Mandala lakaki nga bolingo ya solo na Congo Winner boyoka bosabone boyoka mayase maitada. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, bienvenue sur Congo Winner Télévision, nos très chers abonnés, c'est nous à partager. Ceux qui te suivent, beaucoup au côté de la bande, qu'on a bien à travers votre émission Tolobela présentée par moi, votre serviteur, mais l'équipe de la presse congolaise. Je dis un grand merci à toutes les diasporas qui nous suivent partout dans le monde. À travers votre émission Tolobela, c'est votre recette préférée, Congo Winner Télévision. Je dis aussi un grand merci à mon boss, Madame Sarah Kabundi, la Cléopâtre, depuis Londres, donc depuis Angleterre. Un grand merci aussi le PDG Popol Diakano, le patron du collège de Saint-Paul School, le président des fondations Foudi, le Bordeli Diakano, le fils du patron, joyeux anniversaire, longue vie sur la terre de la part de Mulek de la presse Oyayo. Je dis aussi un grand merci à l'infinitif Gilles Vassimba, célèbre star Ganji Latania Mkoko. Un grand merci aussi à mon vieux Fadi Ambroso, bimarqué à l'extérieur, sa course toujours. Voilà, très chers abonnés, aujourd'hui sur notre plateau, je savais qu'il Matador. Maya, c'est de Nuance Musique. Ah, déjà, toi sur la première, mon frère. Bonjour. Ouais, Milik de la presse. Santé. Ouais, Dieu fait grâce. Donc, santé à normal. Avant de remercier le bon Dieu, qui a permis de réunir tout dans les lots. Tout le monde a et puis, na pesimbo te na boss nanga depuis pour Nuance moto makambo. La minute au place à Zola, Nangana staff mobima ba aide ko chude ba mettre. Ala ndona prison to libanda déjà. Na prison na ne sous. Ala Nangana résidence nae ba mettre likoso ba dadir bidi les marqueurs na parler ala ndanga ba aide ko chude ba dadir bidi les marketeurs ba mettre likoso staff mobima donc ba ala ndanga donc na pesi bango ba mote ko. Arrestation est ce que tu comprends qui te par rapport à lui. Entre binoka ba musicien ou bien dans dosso na camionnette mbola. Au camionnette la qui est organisé ye bablo mo bon ah ba masolo wana so kinani so inani wana na yebi ngo teme o nga na yebi saka kino boss nanga déplique pour Nuance aza citoyen lokola ba citoyen congolais surtout donc azala qui interpellé na ministre na biso ya justice Constant Mutamba que j'ai salué en passant son excellence na mosala zo sala et donc azala qui interpellé par rapport à une image moko le cas déjà des années déjà dans 16 na biso moko abanda kobina et azwa bouteille à kotisa na système so image wana etikala pe etambola partout tant que ministre monaki yango nde a interpeller ki boss nanga pour ya ko expliquer neni makambo le cas qui est parti à image wana ouais ça là qui a parti à image wana donc en tant que citoyen congolais, donc il va talifier Maramongo, il peut expliquer que non, après, pour ça, dans ces zones de suspension, ça fait beaucoup des années, et puis tout est bien place à Zalaraté, donc ils appellent Maramongo. Alongwa peut déjà. Alongwa peut déjà, il faut pas faire cette suspension pour acte à Salaki, et Salaki bien té. Donc en tant qu'éducateur à masse, ça fait cette suspension pour, et l'autre dans ces Salaki, et Salaki bien té, il y a moi qui n'a expliqué la ministre de la Justice. Et batali pe likamongo balandeli bakoti ke bon ya zana na problème te malgré yende muto bana ko kamba bango yo ebika kama ba conseil ba nini te tango kamba il faut zana na bango boye basala boye pour batubele bakomotala bino partout dans le monde donc ezala ki pena bongo eza moko oyo ya réalité au concert ya Villa Nova na Nuance Musique tungia tozwa les deux yango ba pousser ngo pour de moni ba rapporter ma date na batete. Non, ba repousser yango pona yango te. Pona nini? Ba repousser oyebi ke ndenge tozo solo na yo boye na ngambo na biso mopanzi na biso ya Congo et eza na kati ya ko pela mwa moto bandeko na biso baza na est kuna na Goma donc ebele baza na kati ya souffrance yango nde eloko esali ke ba reporter concert wana pona ko compature na mawa ya baninga o baza
na ngambo ya est quoi po tolakisa bango keno toza toujours ensemble tokozala te bango kuna moto ezopela biso awa tozosepela donc c'est pas bien yango namonaki no concert wana ya le 2 février eza annulé jusqu'à tokopesa donc date mosusu mais pour le moment ils en ont annulé stopper déjà ba répétition et Villa Nova na Nuance Musique ouais na minute ba répétition ko stopper parce que yo hibika kati oite to répétaka kaka baninga kuna il faut to landelana makambo mboka ko biso no surtout abana mboka quoi mais nayebi ke ndenge l'état déjà yemoko a s'imposer na makambo ngo et puis force na FARDC na biso armée na biso vraiment force toza sima na bino et tokolonga donc ata eteni ya mabele na biso moko ekokende te na ngambo ya bangona donc toujours sima ya FARDC quoi eza ba musicien miso basale ba sortie médiatique na bango ba avec Villa Nova concert à Villa Nova na Nuance Musique ba pousser ngo puisque arrestation de plus pomba ba répétition ba pas misusu etikaki ba répétition ya sala ki ngo te donc jour J -1 ah donc bo lancer concert wana ezati wana eza bango mutu bazoloba bongo mais en réalité pe ko la pe bah excusez-moi s'il vous plaît ba répétition ba nini ba répétition bonde ko sala wana kulisi wana et si la quitté bango ba ko kanga pe di pomba mais déjà to répétaka to répétaka déjà mais si ça ki ngo te si abima date omi de pembe na lobi répétition pe silaka nango te répétition silaka te donc en tant que musicien to bandaka ko répétaka donc ti mokolo na yo ya suka ya liwa on comprendre donc répétition ekosila nango te eza ndeki concert eza reporté pona makambo oyo ezoleka na este ya mboka na biso donc raison valable yango wana Maes Matador ancien musicien de Villa Nova nouveau musicien de Nuance Musique Villa Nova Nuance Musique ils ont répété ça que ndenge ni lokuta sur ex président na yo Fabrice Maestro donc ça qui nga vraiment esengo na PCP Maestro Fabrice ozarati mbote place azali balobi les inséparables donc et ça a plaisir komona ki na travailler na EP moi kala a travailler na moi kala na ye komona ke no na projet oyo et sali lisusu ke no na travailler na ye lisusu donc ça a plaisir donc ça a plaisir courir les gains les beaucoup de la maestro mais courant il faut les ganango ka bien eza makambo ya mwana na papa na ye donc courant il faut les ka bien ozo comprendre courant il faut les ka bien courant ezalaki kitoko donc to répétaki to travaillaki bien et to travaillaka bien ensemble donc courant kitoko quoi bokati répétition ya Nuance Musique na Villa Nova ou bien bokati pe répétition ya Nuance Musique ka binomo non eza ba répétition ya Nuance Musique na ya Villa Nova pour le moment ezalaki nanu ya kokata po biso pe tokata ki parce que Nuance Musique binomo biso moko pe tokata kiti parce que batu wana baza bandeko na biso ozo comprendre ba bandeko na biso tokozala te ke bango kuna ba souffrir biso awa tozo bina kaka to yemba non c'est pas bien tokata ki yango pona kolakisa keno toza pe na mawa ndenge pe bango baza na mawa kuna donc ina sens wana quoi. Alors la chanson c'est le fait c'est le fait tu connais déjà na étape nini tu connais déjà na combien de pourcents c'est le fait que tu as c'est le fait ka ouais c'est le fait eza pona bao ba ebité c'est le fait eza nzembo oyo na signé na kati ya album na biso ya groupe na kati ya Nuance Musique titre nzembo ngo c'est le fait déjà ba travail nango c'est déjà na 80% déjà travail ouais 80% déjà travail donc ndenge za wana etikali ka makambo ya mike mo ba dédicace mo ba mixage banini donc makambo etikali ya mike kaka mais boulot déjà une grande partie déjà ya boulot déjà c'est le fait na sali yango déjà si na sali yango déjà boss na nga et puis atie mo ba empreinte na ye déjà donc etikali mo ba makambo ya mike mais en attendant album les inséparables les na terrain bato bazo consommer yango osala to bandi déjà ba phase ya ba promotion nango déjà donc moi 4-5 mois déjà tango déjà album wana pe na e kota déjà e vandi après nde to bimiseli siko bango album du groupe
donc nouvelle collection oyo bakozwa siko bacollection ya banzembo eza wana donc ya osaka nango tuti na kati ya album wana. Alors la chanson c'est ça, il faut dédier au pana. Ouais, chanson c'est le fait na dédié yango na honorable Francis Iba, l'homme de cesser le fait. Et puis namoni mbala moko président Sylvestre Dagnos Makambo Bokitania Jésus. Bakisela ye souvent le Congo, alobi ya linga komona moto souffler pembeni na yeti. Et puis aza parmi bato oyo bazo soutenir mosala oyo ministre Constant Mutamba bazo sala. On a kotia kimia na logique na ba jeune. Ye pe atali na ngambo na ya alobi no ngasko faut na créer emploi pour na ba jeune. Donc d'ici là makambo déjà ezokende déjà bien kalaté ba ko lancer déjà ba offre moko boye ça déjà na terrain déjà bato ba omona ngo kalaté président Sylvestre Dagnos Makambo ba jeune bazo da misala kalaté. Wenge musique à Maison Mère le 15 février présent na Grand Paris. Ouais. Alors tout le monde qui présence ya annonce ya président relation na benga ki bana nyonso mais bana misu ba présenter ki pe na répétition mais depuis combat tout monde était ko zo tout monde papa te et omoni na répétition wana soko tali na rep wana eza bana nyonso te mutu bayaki na rep yango moni ye moko ntiona alobaki bato mosusu eza surprise. Est-ce que depuis que vous appelez surprise, il vient à Grand Paris Arena? Oh, mais il y a beaucoup de gens qui ont surprise. Pour la unité. Pour la unité et surtout parmi des invités plus que ça. Surtout que des prix qui peuvent bosser nanga poto wana donné za la rôle ya ye. Poye nazo ibisayo. Poye na balele na niveau moko donné voix na ye ka wana. Et puis oyebi ke atika ba œuvre belé na maison mère. Archive bena bien do soki alikika wana. Donc ce qui a yembika na ba grand arène Paris wana donc au monde qui va te passer là mais ça pas surprise ne kaka vient tu na surprise eza wata eza nani ya depuis wana yo motolobi na yebite wana siko faut tout na Sankara faut tout na Sankara o comprendre wana faut tout na Sankara ne muto yebisa yo. Mais bato ba ki bato mususu eza surprise donc c'est la cas les 15 ans. Ba soutien na bino pe na concert ya Werason waza ko na bino. Oui à 100% à 100% ba soutien na biso ezali to solo la rapena ba massa bato na biso te o balinga biso non faut bozala wana na concert akoko na biso po ça la paix bien. Vous comprenez makambo nyonso surtout soutien tout ezateka na lega na sala moi vidéo bon non. Peut-être on a ndinga cessé to solo la nini ba oyambela bango ndenge nini makambo ekozala ndenge ndule ekozala donc tout ça donc eza toujours apporter pena soutien à 100%. Le nom de musique congolaise ba vraiment repasser la ba diversaire vraiment ça ba diversaire depuis combat pour l'instant surtout bien diversaire na bien musique ezana et biso to na diversaire atteint oh biso makambo diversaire te makambo na to yebi yango te Robino Mundibu papa ozongisa bato mosusu na actualité alors ozongisa na actualité ma ye avec de l'adversaire na biso aza na rumba aza na nzembo poza l'adversaire de pli qui pomba donc il faut otala nanu otala na liste na yo combien de chansons à succès oyo ekanga barumba nanu on comprendre aza nango te so depuis kaza motu moko akaresaka mitema banzele ya ba vrai jo. Est-ce que vous avez l'adversaire? Tout le monde est musicien, nuance musique. Et tu es patriote, Samboka. Mutumo, vous savez, analyse la musique bien. Ils ont un moment où générique qui monte au Robino Mundi au PCP. Té, na lobby boy. Tozo le bela. Ce qui est comme un générique, c'est qu'il faut qu'il y ait des côté à Didier Momboshi, à Didier Sama, Sama, il y a un côté où on va y aller, à qui est côté wana. Mais ce qui est Didier Momboshi est décalé. Kasi on a l'obé. Oh, mais Robin avait été décalé. So abetarani. Oh. Kasi abetarani. Ils ont mis ça pour sa différence la musique Robin. Na lobby abetarani ni. Oh, ya za muto ya za kuna. Côté wana sala kango bien. Mais côté tali rumba côté ba boss na nga depuis ba salaka. Tango ba kutana na ba maestro, tango ba kutana na ba faire école Jésus de Niance. Vous comprenez? Wana za makambo rumba. Rumba pire. Ye kuna zate
ye kuna aza te akozala adversaire ya moto ayembaka rumba bien lokola bosi na nga depliki te quand même ata yo moko wana se ebolukeli baproblème pamba mpo ntango ekoma yo oza adversaire na ye ok yemba rumba yo mpe yemba rumba okomona sikoyo place baproblème ekobanda yango wana ocomprendre ntango sikoyo bahimi national ekobima basheri koko ebimi bambanda batembe na tembe ebimi ocomprendre ekokomela ye pasi donc botika kolukele makambo botika kolukele baproblème botika ya vanda na coin na ye ndenge avandi wana asala makambo na ye ya matakita ndenge amesana kosala azala à l'aise to mpe mana moke to basunga biso kuna na régie tozwa na nzembo na moko mpo kosepesa bato ko nyonso bandeko nyonso bazotala biso na Congo Winer Television puisque tovandisi chanteur quoi bato mpe baondima te ke oza chanteur mema biso na batembe na tembe mema biso na basheri koko mema biso na après tozonga na biso na flashe bango nano mwa moke ya cese le fait mpo eza parmi nzembo nayebi soki ezoya mabe ezoya pena mabe nga na bondeli yo bebe nanga cese le fait boma moto yaya boma Chana se honorable bomelanga moto yaya chelanga nansi ngana lelie ngana lelio yawe ngana lelie yawe Jehova yoza wapie Pinzali na ngai koma champagne ya bayini na ngai bango basepelaka ntango nga naolela wili mushenie koda mboka yoza wapi ye mon bebe yango na bondeli yo bebe nanga sesele fe boma moto Franci boma jana se Amina tebembo tairi chelanga nasi wana donc c'est le fait quoi ayebi na ba parler baza déjà ko sepela tozo chéri koko tu vois ce que tu sais jimo boye tu me mara depuis quitté et mon côté biso ba Fabrikas maestro et mon biso ba Robino Mundibu et mon biso ba Fali Poupa et mon biso ba faire rigolo pour dans la chanteur moi biso na Robino Mundibu Robin Mundibu makambo ministre azoboya ya koyemba ba insanité na ba générique ero elukelanga ba problème na rumba na générique na rumba netu nga kuna na yebi na nga rumba te na yebi ka tukutu biloko eluka ba problème kuna rumba sate wasombi mutuka baba ya loboko kaka boye na ba yeko loboko les générique te nga una mise de na flash yango oui bien nga na yebi na nga te si je comprends bien la musique lelo na nuance musique anniversaire bino Robino Mundibu na lobi omoni po batia moto azala adversaire na yo il faut batala pe ba capacité na ye o comprendre po jamais okozwaka moto yo ozwi moto aza na ye chanteur te aza na ye atalaku otie adversaire a chanteur est-ce que eza na sens ya na sens te po ye aza na ye atalaku ye abwaka wa na ba générique abimisaka wana yo oyokaka te ye abimisaka ba générique vraiment mpona nga tokovandela kombo na ye te donc ezwa biso temps mpo ngai naza chanteur nakovanda te nabetaka masolo ya atalaku wana masolo wana ifo otuna bashomi soit ifo otuna badipiron ya nzambe ifo otuna baluzizila ngoma mangengenge okoprendre mpo eza na eloko moko tokobimisaka la te awa eza na kaka mpona koannonce couleur ya album na biso ya groupe wana bakoyoka badipiron bakoyoka bango luzizila bakoyoka balevitique ozo comprendre bakoyoka bafoseker wana sikoyo bitumba na bango baanimateur ocomprendre wana bakobunda na bango na bango baanimateur bakopotana wana soki bino alobi asatake na bango wana bakobunda bitumba na bango soki biso bachanteur tozala wana mpona kopesaka ligne ya nzembo talaka tozongisi système ya vie na biso kwa Draco Ramani le grand mopao ocomprendre
wana siko nde bakoyoka siko eloko moko na beti wana bakanza kuvaliwa ya somo ye bakanza kuvaliwa ya somo ye wazalaki fidèle na nzambe na ye wazalaki fidèle na ala na ye nga mpe nandimi nazala ndela bolingo ya Christian mokwa andi mosuluku andi Horton mama na wana siko tozongi siko na quartier latin wana todedi yango na vie na biso Christian mokwa FMI FMI donc bato bazala calme vraiment nuance musique tobose pena donc bato bazala calme kala te baosepela na bango les inséparables Ker wana eza Villa Nova na nuance musique ou bien ezaka Villa Nova ya pamba Ker wana eza Villa Nova na nuance musique eza pena Villa Nova na nuance musique ozo comprendre Villa Nova na nuance musique donc et bato ba travailler Ker wana on comprendre parce que eza ndenge to travailler wana eza ceux qui bazui deux musiciens ya Villa Nova poto bazui deux musiciens ya nuance musique ceux qui bazui trois ya Villa Nova bazui on comprendre ndenge zokeni donc ba travailler pena na équilibre normal donc sikoyo concert ya salle bobe des anini Hilton Hotel na Hilton tozwa bino nyonso ba misa ya nuance musique ou bien ba retrier te ba retrier ndenge za wana eza quelques musiciens ya Villa Nova na quelques musiciens ya nuance musique mais eza pena bongo eza pena bongo mais on avait bo répéter ndeli bino subozo ça veut dire batriaki déjà ba professionnel aba professionnel déjà ba yebi ke kingani il faut bazala kingani il faut bazala travail zo kinde déjà bongo ozo comprendre ba yebi déjà ke na nzembo wana tango to beta ngo boyemba ngo boye yo ko bima boye ya ko sala boye o comprendre donc ça déjà équipe déjà c'est Salamaki déjà équipe déjà Salamaki équipe les inséparables déjà et ça déjà ndeko moi komela biso abi que Matador ayembaka bien oza na aspect ba musicien ozoyemba bien mais pourquoi qu'il n'est que intégrer nos groupe pour soutenir au premier cas nuance musique tandis que vous êtes dans Villa Nova donc ma Villa Nova il faut au moins déjà la team wata bon ils ont pensé na ye pe ils ont vision na ye malheureusement peine de Rwanda za na musicien c'est normal il faut na comprendre ye donc pour ça la calcul on a sali il faut za la musicien il faut za la peine vision on comprendre donc on les a pas pensé na ye mais ils arrivent à penser na ngati pour na ngana jija ki bona za na kati ya nuance musique pour na tali ki kolongo na Villa Nova ils ont déjà équipe ya munene donc ce kolongo na équipe ya munene faut que peine équipe ya munene on comprendre jamais ko kita na équipe à 7 yango moni ke tango na tali Villa Nova à part Villa Nova ndinga za boye équipe moko boye na ko kende pona za na 11 moko boye ya likolo lisusu ezaka ka nuance musique oui bon ngaya on azo solo la masolo ya Villa Nova na solo la masolo ya yo bebisa na solo la masolo ya nuance yo bebisa na suka na bibo ozo kompana na papa ya la team outi Villa Nova utala la team te tanto kuno moni pe guerre ngai simba te nini yango elinga esimba te banzoko dia bazawana te banzoko nini banzoko bana zamba kuna banzoko nini hata yo moko banzoko balaka na zamba comprendre banzoko basalaka na zamba mais nga na beta qualité na nga par rapport ya place na uti talaka Villa Nova hata yo moko parce que na uti Villa Nova il faut nazala na nuance musique po lelo balobela nga tobeta masolo ndenge tobeta boyo on comprendre donc c'est ça. Voilà, merci Matador. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci à de la presse. Par rapport à l'arrestation, il y a des pics pour la camionnette mbola biso babino ndanga finga ki fali yango pe bataki ye na ba bureau fali ba bakangisa ki ye biso babi camionnette ele ba sema ba échange de paroles ba audio wana ndenge bimaki bongo ba kanga ki bongo ok ezaki nango bongo ti ndo ezaki bongo ti le ministre mtabenga a interpellé ki ye par rapport ya vidéo wana dans ces zones na bi ke bato mosusu bayebi vidéo wana illégal déjà na ba YouTube bani bato batalaka ngo donc eloko babengelaki yango wana en tant que citoyen congolais donc eza makambo mosusu te wana bato nde bazolinga
s'accrocher na eloko wana neti bazwa bapete quoi. Alors que eza nango bango te. Oh, fallait vous appeler pas. Te nga na obeta masolo ya bato te nga na lobi na nga kaka. Te biso ba fallait vous appeler pas. Miliki de la presse. Omoni makambo wana depuis Pomba aza muto muke te na mboka oyo ya Congo. Ozo comprendre. Donc aza muto muke te. Donc soki ezalaki makambo ya mibeko ya mboka te. Donc il solo wana kutu elinga ebeta manango te. Ebeta maki parce que eza makambo ya mibeko ya mboka na biso. Il faut biso moko ba congolais na to respecta ka mibeko ya mboka na biso. Yango na monaki boss nanga depuis en tant que citoyen congolais a respecter na mibeko ya mboka ake kondima ministre na ye pe ayoki ye azui pe ba conseil ba nini ba tactique déjà ndenge zalaka. Donc c'est ça quoi. Voilà. Merci Bandono ce bataillon journal le ba retenir nene puis directement mabanga na yo poto kabwa. Ouais oh ngana kolo bezaka keno bato ba yeba keno concert ya l'aider eza reporté pour ya repese bino sur date pour na ko yoka ba rumba ya kitoko ya les inséparables et puis album na biso ya groupe na kati ya Niance musique toza en plein studio to travail ils ont continué toujours mais musale comme indépendant na suka ayebi ke bakoya ko annoncer bino date po bokozwa album wana et puis na boniso to pesa bino nano avant goût ya album wana ya groupe bokoyoka lolenge nini toyembi lolenge nini babwaki et puis ba travail na biso ya répétition ils ont continué boss nanga depuis kaza na epepele makambo nyonso eza nango normal pona nzembo na bino cesser l'effet ezoya bozala calme. Namoni mbala moko Amina Tebembo taille riche na kati ya Paris, Jolie Moleka, la beauté fatale. Namoni Gabriel Linda, femme forte. Namoni mbala moko Zaza Chou ya bazaza. Namoni présent Sylvestre Daniel Simakambo, Bokitania Jésus. Bagisele sauvons le Congo. Bazalaka mingi na Adolphe Mateta, les professeurs depuis le coiffeur. Oto alakisa bango système à mwamba lelo bakoma bafana et puis banyo sou balinganga numéro de contact plus 243 999 48 11 61 plus 243 999 48 11 61 là c'est mon numéro boko melanga moi ba conseil moi banindera ezalaka et salanga bien Borneli Diakano Borneli Diakano vraiment na PCP mbote anniversaire na lelo joyeux anniversaire Borneli Diakano Zamba batela yo Zamba zalana yo ya Mbotama Elamo Bordelli Diakanoa, que les bons Dieu te protège de la part de ton artiste Mayas Maïtador. Voilà, merci très cher abonné de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Eugène Moustapha Mbongo Makassa, l'argent béir à son maître, te plaît Bambote. Et belé, un grand merci aussi à celui qu'on appelle Giro Parlant, Jirbo Mezo j'étais sali, Nerveux Makamoudja Yotramadi, Papa Azouaka. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Belinda Michiga, la maman de Delgra Cécile depuis les États-Unis. Un grand merci aussi à Olga numéro 5, Olga Baby aussi, je te salue. Voilà, merci très cher abonné, ceux qui vous là qui n'a Elma Moukolalelo. Si tu as merci, merci Nadi Dalomon, Bazak, na caméra qui nous a montage, un micro et de la presse. Opération Longola Congo Winner, on a 10K, même on a 15K, même on a 20K. Mais on a 25 ans. Ça, tout est mon abisso, au Pantabisso, on a loyer Mbopo. Vraiment. Polimweza pasie yo tunakite liboso pesa motema ye polimwose minyoko jure moko ya peti nyonso etikalise matanga kolela makolo miso moto nyonso baparti ya nzoto kasi likambo polimwa pasi eponise motema na kamwe. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.